Désormais, na compte YouTube na bino, to teli bino tranche mobimba. Ozana communiquer, ozana mutoko luka, olindo sala activité, makambo ba pasteur, action, nyonso ndenge ko salema. Ozana place moko na kati ya compte YouTube, makambo na bino ya passport. Ba conférence, ba meeting, ba campagne. Vous avez la possibilité na rubrique na biso ya publicitaire makambo ya koteka babillet faire voyager ba makambo ya loterie vous avez la possibilité ya kolekisa ya bino message o banzembo album asika ngana yembeli oyo ngana bimisi oyo vous avez la possibilité ya kozwa promotion na bino na kati na compte YouTube tolukeli bino place otoko banda kotalisa mokili o bozali capable ya kosala o tretaka bato olobaka boye obikisaka toujours dans ton communauté avec le souci de vous servir toujours. bote lisusu bandeko na ngana bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino lelo toza mardi tozali le 29 mai 2018 basango nini lamuki na Congo pe na Kinshasa makambo nini kolobama sur la RDC mon pays moi échange wana moi minute wana nde tozwaka pona tokoka ko échanger pona to réfléchir to mituna ndenge balobaka. Un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Yango pe biso to yebi sabino que nous parlerons à temps et à contre-temps. Et mata ekita to koloba tant qu'on sera là. Lelo bande konangai dossier za makambu oyo tension e bandi komata entre Kinshasa na France. Kinshasa na Paris. Problème exact nini, c'est parce que Macron a yambi bato balobeli Congo sans la RDC. Selon porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende Omalanga, alobi soti bomeki bokokutana na peuple parce que nous en avons le moyen. Est-ce que le peuple a d'accord ya que mibeko ya mboka na yeza la respecter? Peuple nini yango ba kolobela. Eza peuple oyo akokufaka mikolo nyonso. Peuple oyo azali ko bénéficier na bomengo ya mboka na yete. Ba moyen ngweza ba moyen militaire, ba moyen matériel, ba moyen financier, ba moyen nini? Un flou plan. Peut-être dans une émission élaborée, la mère Mende devra répondre. Mais Toyoki Bandeko Balobi et Pesi Lambert Mende Kanda, Mende Omalanga, Azolo en tant que porte-parole, il y a gouvernement, toi Azolo en tant qu'individu. Bao Bazala qui est invité à la conférence, Wana, tokanisa ki ke bakozwa mwa ta ya kolobela makambu ya loja et pas Lambert Mende. Le respect bien ordonné, dit-on. Parce que tokoki kolobela ka makambu misusu te alors que epana yo bato bakokufa kimia ezati. Compliqué. Tension zakuna bako senga gouverneur Bertol Ulungu, il y a CCU parti à Lambert Mende ako kako démissionné. Et banani bako senga bato a PPRD. Mbwa asumbwa yangwezo lekelanga. Balobi Kagame na Lorenzo bako kati kolobela Congo sans le Congo te. Est-ce que Bakoba qui sur le
problème, le conflit que tozana na Belgique, baba qui sa France, et puis tozu problème dans les pays voisins, nous avons toujours la capacité, on est sûr. Compliqué. Les lois maison Schengen ezaya kokangama. Bao bakandi yango bazana possibilité ya kobima tangu balingi. Mais le peuple. Ba scientifique ba kolela parce que moyen ba kende kosala. Ba recherche to ko participer na ba séminaire ezate. Maison Schengen fermée. Bango ba ebi wapi bako simba bakozwa visa baki. Une politique pour mettre le peuple en difficulté. Nalingi na pesa mbote na bande konangai John Connection na Turquie. Mbote na bande konanga bazana Muhamba. Mbote na bande konanga bazana Karambi. Bino bande konanga bozana Kichanga. Bandeko oyo nako pesa bango mbote John Connection, c'est parce que c'est mon frère Ndekonanga oyo akeko s'affirmer na mboka Turquie biloko boko luka boke ndeko salisa bakomela yo boy na elamba basala boy. Il est capable de vous aider avec ça et il ne cesse de nous assister biso to komiwa. La même chose Nandeko Nanga Jansi du Femme Service Oyo, qui a pris l'engagement de soutenir Tokomiwat. Merci pour ça, merci pour votre acte. Bande Konanga o bazana Muhanga na Karambi. Baza dirigé na banani actuellement. Tozana Nord Kivu. Banani bako kamba localité mi balewana na Tangi. Est-ce que c'est Kinshasa ou bien Zaba groupe armé? Ndenge tokolo baboy, ça fait 3 jours. Ba milicien ya UPDI bazali kuna selon ba source na biso et que l'État congolais azakuna te. Bakosala makamu ndenge balingi, bakotia ba barrière ndenge balingi, bazana bakasho na bango na sama bele o bako kangaka batu batie bango kuna. Et qui va défendre ces peuples? Yango boyoki ba Lorenzo ba président ngolais na ba Rwandais, président ngola lobi que problème na biso za ko s'ingérer te. Ba corps ezala respecter. Le président Kabila a se représenté l'issue te. Ba organiser ma ponomie selon ba corps, ba prisonnier politique et bazala libérer, ba exilé politique et ba zonga. Comme ça toke na ma ponomie na Kinya. Pourquoi on doit attendre pour nous poser les leçons? Si on a mis tout na boy, ba oba tchaka ma kelele. On voit toujours de la même façon. Ba oba le kaka. L'accord est respecté. L'accord est respecté. Yango na zwa un problème na bato ya bien na Chibas na bato tout oyo bazaji komilo baba opposant entre guillemets. Na tuna bango na lobimba, accord est respecté. Donc Bitumba et si litotika Bitumba parce que yo l'équipe ministre, parce que yo l'équipe vice-premier ministre, to l'équipe vice-ministre, donc Bitumba tozaji ko ça les ayake yo koma wana pour que les Congolais bénéficient quoi? Et puis depuis que ozawana quelle différence y a-t-il entre ba oyo ozaji ko critiquer lobby na oyo zo sala? Bon kaka soni ya makamu mususu. Et bozo mona biso batambo ale to bandi ko betela bino maboko. OK, kende. Allez, yo komi wana. C'est comme si tout ce que la République, c'est cette confusion-là qui règne, n'est-ce pas? Allez, ceux qui basent moi, tu vas emballer toute la République. C'est ça ton sali politique, ton sali combat. Baboto liotonga. C'est quoi? Na lobby vient nanga moko azalia na Kinshasa. Ma kelele tongo midi poko na ba télévision. Biloko nanga biloko. Tomoni ke bazoni sele biloko. Et qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié? Ba bénéficier ni. Allez ba kanjo na biloko na yo.
et biso tozawa na tozoloba et puis linyo bima donneur de leçons bo fanda ti boko saka batu bo mesana ko kosa na ba mativi ya modèle wa bo fanda ti. Il y a une différence entre ko bundela mboka na komi bundela. Mutune so komo na tozo bunda azo bunda pona nini pona vina ye. Mais ko bundela mboka ezaelo comme sous. Il faut un engagement, une détermination. C'est ce qui amène les gens qu'aux Baris. Je dois saluer tous les combattants de la liberté et qui sont dans la sincérité et dans l'honnêteté. Bao Bazali, Bazo travailler en cohérence, na conscience. Bande konanga bazakuna moyete. Na kichanga lobi ezalaki tension bande konanga. Batu ba telemi ebele parce que 4 personnes bazalaki enlevé. Ba ke koluka soki ba komona bango wa tension ezalaki makasi. Nani akolobela bango. Il faut te rappeler à que tangu batu wana ba ke koluka. Bakendaki na zamba moko babengi Kitobo. Ba ke kuna koluka bateau balevaki. Mais il y a peu ba 20 batu 20 batu ya ba moto ba motard 20 bakangaki bango comme ba otage na ba rebelle. Tozana mboka oyo po nzembo ezakaka on a réunifié le Congo. O to sangisa Congo tokutango ndambu to sangisi yango. Mais Congo wana tokutango ndambu to sangisi yango. Tozana groupe armé boni na mboka oyo ezali kosala loi. Quelle différence y a-t-il entre ba groupe armé wana na ndenge bokenda kokutana na Sun City bato manduki na lobi boy? Différence ezanini entre ba groupe armé wana na ndenge bokenda kokutana na Sun City bato manduki mboka bayanki. Yango bozomona bandeko na ngai moko na zolo bake oyo eza kindoki. Bota la même comportement ndenge tozo sala. On ne prépare rien pour la lobby. Allez, to sala nyonso awa. Et si là, lobby ba o bakoya bana na biso pasi bamona yango et puis bakozala ndengwa. Pour preuve, tozala na Kinshasa. Bazolo ba chaque jour ba sachet oyo et ko boucher mabele. Maye ko banda ko kitate. Biso toza kuna te tozo salango. Ba o bazo produire ba sachet na ba milangi. On ne sait pas faire quoi que ce soit. Les autres, ça la passe, et puis c'est compliqué. Tokata banzete, makambo ya réchauffement climatique et tali bisote wana to kozala bisoto shito kufi. Bao bakoya batika la ndengwa. On va léguer quel pays à nos enfants? Compliqué. Bande konanga bozana Beni Lubero. Bande konanga bozana Mbao Kamango. Bino bande konanga bozana Ituri. Jamais en kotika la kobo sanabino. Bande konanga bozana Kasai Mobimba. Nous pensons à vous. Bino bande konanga bozana Congo central. Bisika lelo ba ko exploiter pétrole mais peuple azali ko bénéficier le comme côté. Inondation ibandi. Tolobango avant. Mais ba contrat ba ko signer ce ko signer. Les a compliqué. Les a compliqué. Yango bande konanga tangu toko lobela Congo toko yoka passe. Parce que awa toyeki makambo ya mbongo ebimaka ya porte-parole ya opposition. Bosi bomona tozana mboka tobengi République démocratique du Congo. Tozana porte-parole ya opposition aza koteni. Mais toyeko yoka ke mbongo ya kofuta porte-parole ya opposition ebimaka. Ekenda kana posha nani? Eza passe. Tangu bino boko sala débat. Bandeko ya PPRD bazui pano batieli bino na Delvaux. Élection il y a le 23 décembre 2018 candidat Nabiso Joseph Kabila batiango na moi ezawan tellement que tozamboka ya bakwit
mutu akomona zate, il suffit seulement babengi mutu bapesho 1000 francs ozobo sanake mbongo na yo, tu en as le droit mutu azo pesa yo wana muyibi, ayibi mbongo, ayazo miselo muke. Ale tobeti maboko. Mboka oyo koyoka premier ministre aleki na meeting alobike makambu vice premier ministre asali pona ba parti politique, il se plaint. Soni zate, personnalité zate, aleki pe azolo ba pe na meeting. Alobi na lingala. Mutu ayeba lingala te. Et biso batambo to tikali pour que to yoka. C'est pour ça bande konangai ya ba congolais debout ba ko tambola ka tambola laka pona ko solola na bandeko. Bako ka koyeba ko telema. Il faut que les Congolais soient debout. Batu ba telema. Biso pe de l'autre côté tozoloba. Bande konanga nous devons nous organiser pour que tozala si fort. To bande ko résoudre tout mon problème à Mike entre biso moko. C'est une organisation il y a qu'on résoudre les problèmes à Mike entre biso moko en attendant que tous à na état moko ya bien koti ko répondre na ba besoin. Voilà le pourquoi de notre démarche na makambu ya oyo toko sala na mama Pauline Lumumba oyo azana Genève. Yango na bisaki bino ezo kene malembe boko tuna ye pour que boyeba makambu ezali. Parce que awa okoloba nini mutu batu tozana bato oyo bamona kama makambu kama la. Je vous ai relaté une histoire la fois passée. Personnalité moko komo na yebi sikikwabo. Batie azaki koyoka pensa que le pouvoir c'est eux les abango. Mais un jour mzee azo benga ye azo téléphone azo décroché parce que azana biyenga. Le téléphone de votre correspondant soit éteint. Ou on a répondre là où il y a une compliqué. C'est compliqué. Ça peut prendre ma kamuto comme on a les bandeko nanga. Na benga ki na sololi na bandeko. Na sololi na ndeko moko ya bedem. Bundu ya mayal ou bundu ya Congo. Na lobi papa, depuis que ne mon nsemi akenda, bilombe zate. Ba avocat nyoso to zaji ko mona pembeni ya ne mon nsemi. Qui parle de ne mon nsemi ici? Nana zolo, mutute. Bayeba moninga moto linyito ken depuis na kenda ko sala reportage ya epa ne mon nsemi na lakisi bino talanda kwa ne mon nsemi eta o ezali. O tozo kende ko kata matiti après babani. Soki to ke ko kata matiti kuna ba ko kanga biso na vitali. Et au moins un jour, beaucoup de courage à critiquer mutu. Au télémi pour le bien, Eliezer. Un jour. Le combat, c'est la détermination, c'est la vocation. Voilà, bande Konangai, Bolandana, ma solo ya ba Congolais, au bas côté les Bongo Tosukis. Merci Nabinonion surtout. Main dans la main. Pona, salut à Congo. Congolais. Yamoto banda ndenge bande kolanga balobi esenga toujours na nuto se présenter. Nganaza moko wabino Hervé Diakiese mo memi maloba to porte-parole ya mouvement na biso nyonso les Congolais debout. Pembeni nanga na liboko ya mwasi tozana ndeko na biso Maître Arsène Katolo pe na liboko nanga ya mobali toza na ndeko na biso Maître Lionel Mbembo kasi mingi ezalaka esengo po nanga ya ko présenter bino bandeko baza pembeni na ngai parce que musala mususu pe basungaka biso makasi na kati ya lingomba na biso bazali ba oyo batelemaka pona kosamba pona mutu nyonso oyo aza na etumba pona démocratie bonsomi liberté na kati ya mboka na biso bango baza kati ya ba oyo basambaki pona ndeko na biso nyonso tolingaka mingi
oyo tobengaka mwana kolo lopango to ndeko Eliezer. Donc mibale kati ya bavoka basambaki mpona ye eza ndeko Arsène Katolo et na maître Lionel Mbembo oyo Congolais de bo etindaki basunga na yango soki mpe tokoki kobetela bango maboko mpona mosala wana. Pe toyebisa ndeko na biso Eliezer ya solo mpenza tosepelaka mingi na mosala asalaka mpona komema bosolo kotia alima mpe komema na poisa mabe nyonso bato basalaka na mboka na nkuku. Donc initiateur ya mouvement na biso syndicat Dokolo atindelaki nga maloba napesa bino lelo na tongo eza mpona ye esengo mingi ya komona tangu nyonso botiki misala na bino makambu ndike ya tina ya motuya bokoki kosala lelo kasi bopesi tango po tokutana na ndenge bondimaki lolaka to appel na ye ya kosangana biso nyonso totelema mpona bomoto na biso tobunda mpona mboka na biso totelema mpona démocratie alternance bosomi liberté na kati ya mboka totelemela mpe topekisa mosala ya dictature na yango vraiment apesaki merci mingi. Normalement na étape oyo ezalaki ntango nanu tolingaki toyeba banani baza na kati ya lisanga banani bauti esika nini po toyebanaka bato ya mouvement moko. Na réunion ya lelo nayebi bato ebele bakotuna bino na baselule na bakartier pourquoi kaka bino nde boyaki bamosusu batiki biso alors qu'ailleurs esalamaki boye te tozwaki nde mokano tour oyo todiminue nombre. Donc bana Kin baza commune de Kinshasa oyo epesi kombo na capitale. Est-ce que tokokomona bino? Bon, to présenter bino ba voisin. Bana Barumbu. Bana Barumbu. Est-ce que Bana Barumbu bokokola kisa soki boza wapi? Barumbu telema. Voisin Lingwala. Bana Lingwala bozao. Est-ce que Bokoko la kisake bozali? Esika bageraka mboka na biso esika ba institution nyonso ya mboka ezalaka epai ya bana Gombe. Est-ce que bana Gombe bazali awa? Otelema bapona bino. Initiateur ya mouvement syndicat Dokolo pe aza kolanda nyoso na bokebi penza
Mais pour la mayanga ya lelo esalama eza na bandeko oyo bamipesaki mpona kobenga yo ngai bisika nyonso na baselule na biso bamobilizaki eza esengo mingi mpo tobenga bango awa pamba te bango nde bakozala batu epai bokokwendaka kozwa bainformation ntango nyonso ya koyeba ndenge nini tokokoba na misala na biso ya komilite en tant que Congolais debout, surtout na ba mot d'ordre pe na ba fonctionnement ya ba cellule na biso. Pe bisika oyo to ko compléter ba cellule, bango nde bakozala na musala ya kosunga moko kati na biso na esika afandi ayeba na cellule nini ya kokende komilite pona kosorganiser titangu bakosala ba nomination ya ba dirigeant na biso de manière définitive. Donc na kobenga moko na moko na koliki ete baza déjà nzinga ya esikoyo pona bombo na bango bamona pe bino boyebaka na bakartier epai ya banani bokokendaka kozwa ba information to basango na oyo etali ndenge nini okozala komilite na kati ya lingomba na biso. Pona bandeko na biso ya Kitambo, Bonheur Manku nani azo représenter ye, ndeko na biso Didier Mbumba, est-ce que tokobetele maboko? Mais azalaki ye moko te na mobilisation ya Kitambo, bandeko mususu pe batie maboko na mobilisation wana yango wana tomoni vraiment salle moko Kitambo très chaud. Mama Ana Libemba Kombo azakati na biso, est-ce que tango aza koya tokobetela ye maboko? Est-ce que ndeko na biso Sanduku Ken azali awa? Et c'est Sanduku Ken. Tango aza koya bazobetele maboko. Est-ce que Maman Virginie aza? Est-ce que tokobetela Maman Virginie maboko mpona bana ki? Et Monsieur Alain Kitoko, est-ce que ndeko Alain Kitoko na bana kina za? Merci. Bana barungu kuna ezalaki pena maboko ba mama nde batiaki. Tozana mama Christine Ndaya. Est-ce qu'azali wana? Bana barungu bokobetela ye maboko. Azalaki ye elongo na mama Tinda Alua. Est-ce que mama Tinda aza wana? Aikoki koya liboso. Tozalaki na bandeko mibale, ndeko Francis Bilolo Siko, balaki mibale na ndeko Enoch Ndandala, bandeko na biso ya Ngaliema. Tolobi Ngaliema bamususu bautaki Ozone, bamususu bautaki Mbudi, bamususu bautaki Delvaux. Donc tokobenga moko na moko ya ba mobilisateur pona Ozone bazalaki mibale. Tozana ndeko na biso Papa Youssouf Botango. Est-ce que Papa Youssouf Botango akoya?
tolobaki ye na Riken Mbala. Est-ce que Riken a koya? Tozapela bandeko mauta Kimbudi. Eza na mama moko ya kafu penda asalaki mobilisation na Mbudi. Eza mama Claire Kaleveke. Donc tozana oyo babengaka na lopoto devoir ya citoyenneté. Donc koyeba yo en tant que citoyen, nga en tant que citoyen, voisin nga en tant que citoyen, responsabilité na biso eza nini na pasi oyo tozana ngo, mais surtout devoir na yo nanga eza nini pona ko bima na pasi oyo tozana ngo. Tolongola culture ya matolo, culture o bakonzi botala biso likambo oyo bakonzi batalaka na bango te depuis po banda ozo tala même na ba o toza suna possibilité ko tala TV soki couré ezali depuis to banda ko loba bakonzi botala biso likambo oyo botala biso banzelo est-ce que bayaka parce que ba mesana ko mona biso ba congolais ya bofuka. Alors ndeko syndicat dokolo na o etalaki ye azofanda na étranger, azofanda na Angola, amonaki ba ndeko na biso na mobudu esalamaki na Kasai na bato akamwi na sapu, bato ebele bakotaki kuna, bana mikie mikolo bamususu bakata makolo bakata maboko, bana babimi bango moko bafami baboma, masolo babetelaki ye esalaki ye vraiment passe aye komona ke niveau ya lubwaku tokoti eza tel que tokoki lisusu kotika makambo eleka boye te. Yango na likanisi azwaki alobi lisolo ezali te tobunda po mutu akoma président, lisolo eza te tobunda po mutu akoma premier ministre, poso elali bongo nde tosali parti politique, mais lisolo ezali est-ce que biso nyonso ba congolais tokoki lisu ko sepelaka chaque jour bolamuki obi o kuna na beni babomi bato ezo lobela biso rien, bato bakati bango na machete elobela biso sur rien, o bakoteli bato chaque jour ou bien boye ekozalaka baye bakangi mutu na miso na mino akei elobela biso to comment omona nyonso normal po wana eza logique ya mutu afukama mutu azokanisa ke a soki nafandi na ngani ye ngai ekoyela ngai te ti mokolo yo mpe bakokanga yo mutu mpa kofanda nie po yo mpo lakisaki exemple wana. Alors so tolobi toke na logique ya bapoliticien bazoluka pouvoir, il faut toke na logique ya bacitoyen lobi likambo ya liboso eza na kobatela mboka ezonga kotosa mibeko na yango. Mibeko elakisi nini? Soki olingi okonza mboka oyo ebongi population apona yo, soki peuple aponi yo te oza na droit ya kodirige biso te. Mibeko lobi nini? Ata toponi yo tango oza kokonza mboka il faut kokonza mboka ndenge mibeko esengi. Soki omikomi kokonza libanda ya mibeko toza na droit ya kotelemela yo. Mibeko lobi nini? Ata oza kokonza soki ata osalaki biloko moko extraordinaire oyo mokili emona kutu te, mais soki tangu ya manda na yo ekoki manda na yo esili oza na droit ya kobakisa lisusu mokolo moko te. Alors na yango biso ba Congolais debout démarche na biso eza simple, tolobi tobengi Congolais nyonso, mwasi mubali mukolo mwana mukie ndenge tosangani awa toza na posa koyeba te ozalaka na parti politique nini likambo wana ezotungisa biso te. Toza na posa koyeba te osambelaka esika nini ezotungisa biso te. Ozala ngunza, ozala bundu ya Congo, ozala catholique, protestant, mupe, missioni, musulman, mutu témoin de Jéhovah, nyonso tanga kombo
problème wana ezotungisa biso te. Soki ya solo pona yo okanisi ete tolingi mboka oyo mobeko etosa. Soki mokonzi azokoka te ebongi alongwa. Soki manda na yo esili ebongi okende. L'élection mususu esalama mutu na mutu apona oyo ye alingi pe ba élection na esalama na ndenge mokili mobimba ebengaka élection. Donc oyo na lopoto balobi et respecter ba standards internationaux. Il faut enrôlement esalama na ndenge moko batu nyonso balandi pe bayebi ba électeur. Nanu tomona enrôlement neti oyo Corneille nanga salisi na mboko oyo. Ya mipiku na mipiku. Tomoni ba photo ya ba bébé, tomoni ba photo ya ba tuto yebate. Lelo basali audit na bango Organisation internationale de francophonie et l'objet était 16%. Il y a des électeurs bazangi ba empreinte. Autrement dit, ba pesi ba carte d'électeur na batu oyo bazalaki enrôlé té 16%. Donc ezali assez grave pona komituna soki batu oyo penza bakoki kosala makambo na ndenge ya pole tozolanda toyeba nini ekopesa. Mais lakisi eloko moko pole eza te na makambo bato bazosala. Eloko ya motu ya pe sengweza tozomona bandeko bisika nyonso tozokutana bango leo nde tokutana bandeko ya Lukunga, donc Gombe, Barumbu, Kinshasa, Lingwala. Bana ba mususu pe bayaki bauti na bazana Lukunga te me bayaki ndo bandeko ya Ngaliema, donc Ozone Mbudi na Delvo bayeko bakamawa. Eza baza penda na posa ya koyeba mingi na makambo etali ndenge mboka na biso ezokende na ndenge lingoma na biso Congolais debout eza kosenga mboka ekende na o etali eloko esangisi biso na ndenge tozobunda na mokuse batu bazolinga koyeba na makambo etali maponami oyo nini eza musala na biso soki maponami ezali na ndenge oyo elonga bomami te soki eza na bilembo oyo ezalaka esalama na ndenge ya bonsomi esalama na ndenge ya pole esalama na ndenge ya kosangisa bato nyonso soki eza bongo te ndenge nini tokoki kotelemela mabe oyo balingi kokotisa ndenge nini bakoki kotelemela oyo balingi basala machine ya vote na musala na biso eza nini ya komema etumba oyo mena etumba ya kimia na bisika tofani na baselile na bakartier na kosala pe na bandeko ba commission justice EP yango wana tozosangana tozokaba sango wana po toyeba biso Congolais debout toza lingomba ya bana mboka baza kotambola na alima baza kotambola na kotosa mibeko pe bazotambola na kosenga mibeko etosama mpona bato nyonso tozotambola na ndenge ya kobanga moto te me na ndenge pe ya kotiola moto te. Voilà bandeko na ngai eza plateau topesa bino mpona bato nyonso tu yango moni natunaka bino na lobi soki tosalaka plateau oyo kopesa motu nyonso aza na posa ya koloba yango moni topesa bamudi yango bamusu balobi akomi porte parole ya Kabundi Walesa Congolais bozaka matata wala mpenza bobimaka ba champion. Merci. Ba professeur ba lembi grève, ba lever, ba suspendre grève sans avoir obtenu solution na ba demande na bango. Congo ezande wa. Merci. Désormais, na compte YouTube na bino, to teli bino tranche mobimba. Ozana communiquer, ozana mutoko luka, olindo sans l'activité, makamwa ba pasteur, action, nyonso ndenge ko salema. Ozana place moko na kati ya compte YouTube, makambo na bino ya basport. Ba conférence, ba meeting, ba campagne. Vous avez la possibilité na rubrique na biso ya publicitaire
makambo ya koteka babillet, faire voyager bato, makambo ya loterie, boza na possibilité ya kolekisa ya bino message. O banzembo, album asika, nga na yembeli oyo, nga na bimisi oyo, boza na possibilité ya kozwa promotion na bino na kati na compte YouTube. Tolukeli bino place, o tokobanda kotalisa mokili, o bozali capable ya kosala, o tretaka bato, olobaka boye, obikisaka, toujours dans ton commun, avec le souci de vous servir toujours.